libota mbote bande kolangai esengo mingi ya ko présenter biso parcelle oyo isa amorcellement la gauche déjà bat sombaki partie o etikali nde yango tozo présenter bino tozo teka donc isa déjà la fondation isa emplacement est bien mais total na nous quartier na avenir bongo tozo ngala lupango donc awa toza na quartier donc to mona secteur ndenge zali ba école minene banda kwa minene ba appartement est cher o batongaki bozomona donc quartier est bien construit au tozola qui sa secteur ndenge zali donc awa na rolobaki toza na commune ya Ngaliema ato na Ngaliema to na quartier moko ya bien donc eza makitoko makasi donc voilà tozota na secteur ndenge zali ndenge batu bazotonga ndenge batonga ndenge ba appartement egozalela et puis yo so sombi erokotonga ndenge on se retrouver parce que tout le bara toujours que erozo somba local liboso otobeta cité za la quartier ils ala environnement accessibilité donc so monde déjà ba voisin ba sombi ba tongi boye tuni prix appartement ne on comprendre ndenge marambo ezali awa donc tout na prix appartement ya 2 chambres tout na prix appartement ya 3 chambres to ya une chambre nde tokopesa yo image ya quartier ndenge ezali dans ba place nyos bomo na bakangi batol eza place au ba chantier ezali batu bazo tonga donc voilà tozo poussana tozo laksa quartier to laksa sous quartier bien la souka donc to ça clôture ya vidéo to aussi ça relaxa bino maram nyos ndenge ezali nde tokoyeba ko évoluer lisusu donc voilà awa toza déjà liboso lupangu tolobaki eza morcellement bozomona ba chantier bat bazotonga donc eza ba o déjà été kamaki et awa maintenant to banisco ko lakisa lupango proprement dit o to e ko lakisa biso lelo donc a to zali boso lupango to lobeza morcellement na ngambo à gauche bomona bakangi batol ba hangar donc déjà bat basombaki place au hangar esuki na place to zali awa des parties au to lakisa donc 3 parties déjà qui awa etikali des morceaux soit morceau moko donc obanda place auto telemi awa place auto na telemi ala kwe awa voilà donc place anglais o ezali place la fondation o ezali des places limite à lupango na biso ezali dans lupango eza entre deux avenues kubanda place to telemi ti place hangar ya batolo wana ezali ezopesa biso 11 mètres et à toza na deuxième avenue to lobi lupango eza na avenue auto lakisaki liboso na avenue o soro matango tout droit je crois à 100 ou 150 à 100 ou 120 mètres eza na makadam eza wana donc on a place to telemaki ti place miria jaune wana ezali eza 22 mètres dans le parc na biso eza lokola 11 mètres fois 22 na bandeli lupango eza lokola 11 mètres fois 22 donc 11 mètres fois 22 la partie ya ndako oyo ezopesa biso lokola na des avenues donc avenue obomona mi mutuka yango wana eye donc eza na des avenues a toza na kati ya lupango place oyo ba bornaki donc bomona borne boye c'est que lupango eza cadastré lupango eza mikanda ya cadastre donc to bandi sikoyo possibilité ya resomba lupango mobimba ezali ya reçoit 11 mètres x 22 nandako o bat bafutelaka eza 2 chambres salon mais possibilité pe ya morcellement o tonitolo bila mingi ezali donc c'est-à-dire que morcelé par des kobanda place hangar place to telemi o otangi 5 mètres x 22 donc tokati 5 mètres x 22 na prix il y a $45,000 à discuter donc otali mabele ndenge zali mabele za sec teresa kitoko 5 mètres x 22 $45,000 à discuter donc 5 mètres x 22 $45,000 à discuter et parti wana ya ndako donc parti ya ndako obomona wana et kopesa biso 6 mètres x 22 donc muta 6 mètres a la possibilité il y a des avenues donc aux avenues au bimeli kuna okobimela pe mbala moko tout droit awa donc wana batiango $55,000 à discuter aujourd'hui nanda kwana mutafutelaka $200 donc c'est un peu ça pour mon iba voisin bazotonga déjà donc à côté document ko tout naté parce que so mon déjà mutasombi azotonga c'est que mikanda eza la problème te et mikanda eza bien pour ba o basombi bazobate donc le pan on a biso suki place au bomoni wana eza fondation
fondation makasi fondation yango a moellon pour séparer biso na bato lupango ya likolo. Donc on va déjà ba voisin bazo tonga. Donc na lobaki awa tozobima to laksa avenue awa tozana commune ya Ngalema na quartier Kinsuka Pêcheur Mimosa Brikin. Donc référence na biso eza Kin Marché. Donc référence yango wana référence eza Kin Marché. Donc quartier eza très kitoko, quartier eza très bien nekara bomoni na ba image. Donc 5 mètres x 22 batie $45,000 à discuter et 6 mètres x 22 entre deux avenues dans le bien 6 mètres x 22 entre deux avenues ils en a pris à $55,000 à discuter. Donc pour d'abord au baroza intéressé ba prix yango wana benga biso to solola propriétaire azali vivant azoteka lupango na ye. Donc ba document de la lobeza bien pour ba o da ba sombaki bazali yango nde ezo prouver que marambo eza très bien. Donc on a bandeli $45,000 à discuter pour 5 mètres x 22 et $55,000 à discuter pour 6 mètres x 22 nanda kouana au besoin et puis 6 mètres eza entre des avenues. Donc bonne chance na ba audience baroza intéressé. Numéro la biso est affiché na sewana au bengi biso to ba comment est-ce que to solo là pour négocier, pour visiter, pour vérifier les documents, tout ça pour bino et là tout tiki bino bye bye. Vas-y mamacita.